Message on alingi na pesa bino lelo. Eza message ya remerciement na nous et pas ya président pour bozo continuer kozala toujours debout. Bozo ya na permanence bo mi betela na maboko. Loba na bino ke na moment oyo peuple congolais na lobi peuple congolais azui bokonzi na ye, il y a un groupe des ennemis. Il y a démocratie, bazolinga koambrier les histoires. Bomonaki, mwana musala ya Katumbi na Mbemba, oyo babengi Martin Fayulu, akendaki na Cour constitutionnelle, UDPS viva! Viva! Parti président! Tozali koyebisa bino boye mosala tobandaki kosala po tozwa bukonzi ekomi sikoyo lisusu makasi na ntina ete tobare route na batu oyo bazolinga baya kodistraire peuple, c'est-à-dire totika oyo babengi négligence. Il y a situation politique, UDPS viva. Boyokaki. Sango membre ya Lamuka. Abe Sole. Aza membre ya Lamuka. Ba téléphone wana ba smartphone. Katumbi mutosombaki yango. Okay. Depuis usine, place ba fabrikaki 40 000 téléphones wana. Basalaki déjà tricherie na bango ya Lamuka. UDPS viva! Viva! Parti président! Na kati ya ba téléphone wana. Batiaki kombo ya Martin Fayulu neti ye président. Na ndoto na bango bazalaki nango. Baye na ba téléphone na carton bapesi église catholique Sole ayebaki plan na bango ezalaki ete bapesi ba observateur UDPS viva! Viva! Parti président! Bapesi ba observateur observateur baye bakite ke ba téléphone wana eza déjà na piège ya Fayulu eye kobima na poisa. Message na ngai ya lelo eza nini? Katumbi atindi mbongo na Beni po basala, atindi pe mbongo na quartier Mombele awa po bo continue komona phénomène ya tribalisme oyo bazo attaquer nango baluba kokata ba machette kozokisa bango. Mais tozali koloba boye muluba nyonso azalaka membre ya UDPS te, eza boye te? Ngoi Kasanji aza membre ya UDPS? UDPS viva! Denis Kambai aza membre ya UDPS? Na moment tozali koloba phénomène ya kozokisa batu kosala violence ezali kosalama. Tozoloba na bino boye bozala kidiba te po na pouvoir baye babeti yo mbata koto yo
yo potiki babakisa mususu koto boyeba boye IDPS viva Viva Petit Président. situation politique est commis Katumbi est en train de financer les histoires. Bozala trop prudent. Pe boyeba comment bokoki kosala oyo babengaka légitime défense. À part ça, nazali koloba na bino lisusu boye. Makambo bozoyoka ke Parlement eza constitué na majorité ya Kabila. Gouvernement ekozala ya cohabitation. Esalama deja. Eza ya sika te. Mandela azwa bukonzi. Asala na mindele. Oyo banyokolaka bango. Là je cite. Déclare Mandela azwa bukonzi asala nao babengi inkata butelezi eza boye te biso bazwa majorité parlement debout ekotikala parlement debout base ekotikala base ganga base ganga base. C'est-à-dire, mon premier ministre, ce qu'a même comportement, il y a des kabilistes, base telema, à kokwe ya ganga base. Et loko ya kobanga ezate. Tozali koloba boy. Bomeka. Kokende ko sensibiliser batu o bazo comprendre te natina ete ba comprendre beaucoup tozana travail makasi ya kosala lobi président yambaki bato famille na bango ezalaki te mpo balia basoso to mpo bamela to mpo bakabola baposte IDPS viva abengaki bango mpo ayebisa bango boye moko entre bino bandeko na ngai oyo akomeka kokende kosala comportement ke ngai naza famille présidentielle aye bango nakokangise bokonzi eza ya famille te eza boye basalaki réunion toyeba to explike na bandeko na biso soki Fayulu azwaki bukonzi mutu nyonso abandundu alingaki akoma ministre te eza ndenge moko mpe Félix ndenge azwi bokonzi elobi teke muluba nyonso nde akoma ministre akobongisa mpo na bakongole nyonso mutu na mutu IDPS viva mutu na mutu akose retrouver na musala na ye asalaka po makambo oyo babengaka climat des affaires ekobonga mpo na biso nyonso baoyo baza batu ya ekolo ya président boyeba na moma oyo bakomi koluka porte d'entrée boevite badiscussion oyo ezali ekoki kopermettre na bato bazwa raison ya kokritike pouvoir oyo eza ya peuple nyonso natondi bino botondi bozala na vigilance
musala sikoyo ebandi tolobaka na bato ke tokochange tokoliesa bato 3 fois par jour. Tolobaka na bato tokochange mboka bato bakolia 3 fois par jour. Peuple azozela monango, c'est-à-dire totika distraction débat Kabila salaki boye et c'est leki et comme inde biso tobanda kokanisa tokosala nini na 100 jours soki président a prêté serment congolais aseka avimba libumu asepela natondi bino botondi. Voilà, très chers amis internet, j'espère que Bouti Kolo Kawana, c'est le gardien du temple, Fils Mokoko, Oyo Aouti Koloba, Oyo a pesi message naie par rapport à peuple congolais, Oyo Ako Zela, et tout ça continue toujours dans l'image Bandeko par rapport à message on a tous en moi Mouké Bandeko Baloba par rapport. Bonjour tonton. Bonjour Yaya. J'espère que vous avez un message. Oui. Et ça message mon fort, Yo Mouké Kolobani na Bandeko no so Baolanda. Te ngana zolo baboye. Bautola kisabiso message ya bolingo. Bandeko na biso bazangi bolingo. Bokonzo eza kaka pona baluba te. Na ebite ke prof pes nino ayebisaki bango moluba kozwa bokonzi te. Biso pe toko contredire mutu te. Bokonzi eza ya muluba, eza ya mungala, eza ya mukongo, eza ya bikolo nyonso tu. Na lobi kaka pona bandeko na biso bazo boma bandeko ya baluba. Oyo bazo piye baluba. Batika eloko wana eza mabe toza lisusu ta ya tribal te. Toza lisusu ta ya tribal te. To sangana biso nyonso na Congo toza la bomoko. Botika ko boma bandeko na biso baza ba congolais yo za congolais mutu nyonso to aza congolais. Bokonze za kaka ya muluba te, eza ya musawile, eza ya muswahili, eza ya batu nyonso. Liti na biso eza teke bandeko na biso bakufi na este. Bitu mwana esila makile esila na Congo. Mutu nyonso azotangisa makila. Bible yango moko nde ko juger pona ye. Voilà, merci beaucoup Bible yango moko nde ko juger pona ye. Nous sommes là na siège ya parti politique IDPS. On a un message message à Fils Mokoko, le gardien du temple. Merci beaucoup papa Mentorolingaez, un message à NT. Tout ça a besoin de payer. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Etienne Kassenga. Voilà, par rapport à message à Outi Koyo Kandeko, na yo Fils Mokoko azali gardien du temple, ça peut moko ya ba combattre bundi quand même. Message wana yo zu yango ndenge. Message au ya PC ezali na place nango, ezali mieux placé pour nous les Congolais d'abord. Message est bien placé, to sepeli na message wana. Oyo nakangi na kati na message ya malamu mingi koleka nyonso ezali ya ke bokonzi oyo ezali ya peuple congolais. Ezali ya IDPS te, ezali ya baluba te. C'est pourquoi nous allons profiter, couper ce message et pas ya Abeshole. Sala musala oyo ezali na niveau na yo. Oye pour na peuple congolais, oye pour na ba chrétien. Et non oyo komi ko sala wana, o komi na tribalisme. Na kolinga ozwa message ou bien chaîne ya Top Congo apesa yo message oya Albert Kankenza atindeli yo. Ezali message ba passer nyonso ba sango nyonso bazo pesa message de paix pour être élection et salami kimia ezala na kati na mboka. Alors message oyo oye nango o confirmer pété mais oye kaka pona ko tia désordre na kati na peuple congolais. Totele melio tozali pe côté le mela ndeko Fayulu en tant que député national. Nzambe asunga yo oya na kati na assemblée au bando ko beta maboko na mesa to ko sepele pona yo. Zala na motema malamu o gagner te pesa pe bandeko nyonso oyo bazali na sima na yo.
chance ya que 2023 ozonga lisusu. Voilà. Merci beaucoup là, c'était un message vraiment fort. Tolingi bolingo ezala. Juste makambo ezalo ba maisa solo na ba commune mususu tozomona bazo menacer tribu ya baluba makasi. Biso tozana pona ko chape totika bokabwani wana eza bien te. To continuer. Voilà. Tozana papa na biso mbote papa. Mbote ndeko. Voilà, to uti ko ka message ya ndeko fils mukoko. Yebisa biso nanu yozwi message wana ndeko. Bon, mais non bien. Bato va comprendre, bato belé va comprendre rien. Auto luka, tu as besoin d'un changement mboka et bonga. Mais tu as pas comme ko beta bandeko, tu as tingani basalingai. Ah bon? Tu as basalingai, on basalingai. Na niveau nini wana? Na Pascal, na Lemba, na ngamo la tambo na moni ka oui, bazo beta bato bazo menacer bato la muka, tu as ba menacer ngai. Pour ali kamoto wela nini? Tu as besoin de changement ko na mboka. Kulune sila, kinumbe sila, mama be sila. Misele kota, on a trésonga. Nibezonga ba compagnie kufa kufa ni sone fela muka snel ezana malamu nesto apuzo ebonga résidence ebonga sko to kufela ni non kaka ndeko na ndeko zo bomana pona nini pona nini poza le bike ozala mukongo ozala muluba ozala muswahili ozala na nani to akolobe moko Tatabe moko, mokondibe moko. Voilà. Merci na sokiana. Voilà, ils a pas si mingi ndeko bazoki c'est vraiment message oyo alinga pesa yangwana. Toti kabilo kana ba bazo sala bilo kana l'état pas kolandela bino. Parce que bokondio za lelo za peuple eza ya muluba te boka ki message il y a le président Félix Tshisekedi premier jour oyo azaki élu. J'espère que boka ki message na ya lobaki aza pona baluba te pona IDPS te aza pona mutunyo surtout. Ce que comme il y a ko beta na kozokisa na c'est pas bien. Original.